Elle a mis bomba bien. Pour poser ma boucle dans le téléphone. Oh, moto nanzambe. Shalom, papa, shalom. Shalom, mama tolo na senzambe apambolo na makanti malamu na émission ozi pona bana nzambe bazaka toujours édifié. Ah, gloire à Dieu, moto nanzambe. On a eu sa bana nanzambe na bito yambalelo lumière à Paris. Amen. Prophète Ézéchias Mbuku nga bengaka lumière à Paris. Po yesoka leki ayeba ko tia eloko ne sika na yango. Amen, amen. Merci papa pour ta présence. Topamboli nzambe na nupoto kota pena na mozindo ya émission na biso papa. Nzambe topamboli opotoze longa Adonai. Totiki Seigneur partage na biso na maboko na yo. Nyonso tokosolola awa ezala kaka pona lokumu na yo. Batela bana yo nyonso to bakoleka kati ni sika oyo. Maloba ko bimakati ni sika oyo kota na mitema na bango esala quelque chose. Makomi ebisi biso lobi esika batomi balemisa to basangani na kombo na oyo osa kati na bango. Nazala kontima kenkolo ko sangano to sangani en 20. To sangani na yo natiki mosali na yo. Prophète Ézéchias Mbuku na maboko na yo batela bibebu na ekolo nyonso ko makati nesiko ezalaka pona édification ya corps du Christ nde to bondeli to lobi amen. Amen. Shalom papa. Shalom mama tolo na se nzambe azwa lokumu mingi na émission vraiment na yebi ke ezali mbala liboso me mbala suka te nde toza boto démarrer. Amen, amen, amen. Nzambaza lokumo. To sepeli koyamba yo nga na yebi yo déjà pour prophète Ézéchias Mbuku me bana na nzambe comme eza pe première fois to yamba yo na tolo na sete me na tolo na se na TikTok. Amen. Donc tolo na se rubrique ya TikTok première fois to yamba yo est-ce que prophète akoki ko se présenter liboso bana nzambe ba yeba ye. Amen, amen, amen. Shalom ban libota na nzambe. Kombo nanga prophète Ézéchias Mbuku batwabenga nga l'homme de la repentance totale na église la gloire de Jésus-Christ par la gloire de Dieu ezali na numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles. Numéro nanga téléphone eza 06 69 37 02 31 so on a pour ça peut-être après mission benga ngobenga ou bien leki na nzela mama tolo na se a opeso numéro nanga donc Yabino ndeko prophète Ézéchias Mbuku ye yazali boso na bino. Amen. Prophète Mbuku ayambi Yesu ndenge nini? Est-ce que prophète Mbuku awutika nanda kwa tata na bango na mama na bango mbala moka komi prophète? Toito yeba penda ko botama ya prophète pe ko kola ya prophète pe ko kutana ya prophète na nzambe. Mama tolo na sengai biso kola lokota biso na fulu. Donc Yesu babi ayakaka pona batloko la biso. Donc ngana mimona kande nazali na race ya apôtre Paul. Amen. Ngai nazaki mutu moko na bumwana nanga nazaki mutu matata ya bitumba ya mobulu. Amen. Nazalaki soki kaka na bimi bo minute olekate ba para mwana na bino kuna zobunda. Tango na koli na koksi ba 18 ans na koti na nzela ya masanga. Mais nzamba salanga grâce depuis na botan bat bayebinga nazaka mubulu abasi te donc nga kudu makamba basi nazaka te na kiparate elo wana banda nazaki payen ti lelo nazokoba nazalaka nango mais nazaki mubulu mingi ya masanga ya ambiance donc biso ozomona tobandi ba wenge wana na 1980 tobandi wenge muzika ozotanga na nga azotanga na lemfu na ba Congo na ba nene nzimbi na ba fedo nzimbi na bato ebele bane ba Kongolo Mobutu basotanga na nini na Kisantu tozongi na vacances wenge muzika to wana tozobeta na ba 87 to bani kobeta na Olympia oyebi Olympia o pembeni ya terrain municipal côté église amukune koma place na sima commune na sima commune pa ekolo tozobenga petit baka yao baka yao tozobeta na Olympia place wana tozobeta donc soki ba vacances to beti tina ba 89 88 89 moto peli to bani kobeta na ba visa bitu ti nzambe abenga ngai na concert ya Zaiko
Ok. Et moment na wenge voyageaki ponga kuna zaigi mère kunsala na kei o maluku toke oto partout wenge donc na zaigi mwana wenge donc na moni wenge ko bota mati wenge tie ko za ti ndenge moto peli wana parmi na goloba par exemple neti mashiro kifaya kuza wana camarade na ngapi na mune yemta manga na nzela wenga kotsanga. Donc, ma vie a dit que ya Noël, tout ça, on a bâti, on a tout ça, on a foufou, on a machiro qui faya. Donc, on a machiro, on a ami d'enfance, bah roi de Gaulle, Francis roi de Gaulle na vex, bah camarade d'enfance, bah ebi bah ma solo na zobeta. Donc, en fait, vous avez pena muta ambiance, hein? Muta ambiance. Donc, moi na wenga solo net bah roi de Gaulle, ayebi là. Donc, muta ebi ya ma série, après bah zobeta ya nozi mbo. Nozi mwamba ngasko bakomo benga nozimbo. Ah, ya nozimbo. OK. Ya nozimbo ko po to sakina nozi mwamba ngatang na ye na milia wenge mashira bi ayoza lowa ya nozi. Donc yo to benga ko nozi mwamba to bano benga nozimbo. Nozimbo. OK. Po ngana zale pena concert sili pena na Zuba Robert Kokota. Ba Didier Massé na koti ba na Peugeot 504 paire na so na ketika bango na bentse ki tant place Jiba Zalaga. Ok, on a ba fander mo abato d'amendi ngana bibi zikar to que so bi bata ba ni ba pona bif to koti to le. Donc paix à son âme, mtina biso nani ndeko na biso akotika biso nani Willy Star. Wana zaki pire petit na Willy Star aza mwana muke pa jibe so po akufika lelo fa témoigner. Jibe baye na ba juju dinanga leka jibe. Donc nazo kende kuna journée mbato zo staffé. Donc moi na wenge pena solo mais si ko tant wenge voyager na ke kota un jour bref concert à Zaïko na koti concert à Zaïko tant na koti concert à Zaïko bo concert esili ndenge na zako tozo ka kala mutu azako bima muta suka na concert à Zaïko azako keno kufa selon de bat baloba na yiki to sema bima muta suka pourtant concert esili na tikala mwa muke na zako solo la na na bosa ni komo na zai secrétaire anyoka longo fils kinkela mtawaye ba kombo ne po master nga fils kinkela mtawaye ba kombo na ye to sololi na ye après na ye ba raté son atikala na ndimite ke na tikala mta fonza to zai tikala ata ba 3 personnes bilo mo ba bon tant on a bimisko na koti na BMW parce que na zai na mas na camarade moko auto aussi ça na école nationale finance abale ko ça ni la contribution à somba ki BMW mo kasika. Ya ebi ko matenga na ponga na banome ma déjà na âge à 17 talaga na ndako boza. Na famille to tapoter bandeko boana se bo aider biso na tapotage. Botika live ezalaka kimete to yo ka témoignage mais tozo tapoter s'il vous plaît kolo kansabino. Merci. Mama Rebecca yo loko za likolo ko tapoter te. Bandeko ba likolo bo tapoter te po ebenda ka live. Bandeko ba na sende ba tapoter. Merci la famille, que Dieu vous bénisse. Papa Loba. Talaga sérieux na to kola père Nabiso Bataba Mobutu 17 ans député 5 ans membre comité central et imperti ba 90 ans démocratie côté donc tous on a ba padjer on anda ba gypso père a voyagé il faut y ba voiture na ebe comme maintenant à 17 ans tu vois camarade na son ben vibe comme meta pesi nga me matoke concert et sili to zom tipa camarade na to côté voiture a to fani moi mukenga bibonga la kenda kuna kenolala na yenda kuna lala mama tolo na se na yoka voix moko zolo bananga na droite yo lelo kufi nenge zali au kufi na monika na piqué crise ba meminga ebi so muta kufi amona ka molilo ebi so mutu liwe so o mona mutu apeme note lili na mutu atasa peme na no mona te me na zoyo ka bat baolo ba mapeme na o mona te baba ni ko memanga bat babie ba msuba mais munda mutuka ka koti siko mona akuve bat bazolo ngazoyo ka bango ba meminga na hôpital na dispensaire mo bo côté na biso na yoka mungongo moko lobi na nga na droite lobi mungongo moko zolo balanga na gauche zo kufa de lo zo kufa noka mungongo moko lobi na nga na droite te o kufa te na za pemeno na linga ko mingi na za muninga no na linga ko mingi donc nezali ka yo belela ka kombo na nga Yesu Masihu mona makamna osa webi ke mba mona bi Jésus parce que na zongi suma to na sebi tanga na zaka na mokili malgré ambiance nazaki so na zu kwiti pena makasi na sa kuto kana Yesu bikisanga Yesu akwiti pena maka nazeka koloba bo kombo Yesu mais wana nazaka paye ezalaka nde basi nzambe sa benganga oyo na tokotanga na Jérémie
na Jérémie 1 Bible bi na biso na Jérémie bolimbisa totanga na Jérémie pour mo ma première nécessaire pour édifier le peuple dans Nzambe. Bible bi na biso na Jérémie bolimbisi na luka Jérémie Bible bi na biso na Jérémie, j'étais choisi et établi prophète depuis le sein de ta maman. Donc Nzambe déjà ça pona biso kala sans le savoir. Nzamba benga biso pas pona biso. Jérémie yango na koyi na Jérémie. Tozui na mokanda bolimbisa bandeko. Tant tozolo ba ezaka pe bien pona ko édifier ba na Nzambe to tanga la pe. Adrien, no moni mutuno hein. Adrien demande na o papa ça qui Adrien Mayala hein. Ah, Nzamba pombo na mama la Adrien Mayala. Azala demande bien prophète a umeli azole kate fo benga e. Bible bi na biso na Jérémie 1 sotoke na 4 Bible na biso. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Bible dans Jérémie 1,15. Donc cela veut dire maman tonase, lelo maman tonase tozo benga, mutu muta commission te nzamba ponoke depuis le bouma maman na. Yango moni bato ba benga ka ba passer ba père spirituel na ba sala ka berer tolo blanco un jour. Père spirituel la biso ali nzambe oyo abota biso Jova za likolo. Maman tonase, muta commission évangéliste te, ba ordonna ka biso kaka ba confirmer ministère non. Mais muta ordonna déjà évangéliste to na depuis le bouma maman na bino. Jérémie 1,4 et confirmer biso. Donc nzamba pona kanga depuis le bouma maman na biso. Yango moni ba sine za kitanga nazo mela, nazo ganga kaka Yesu. Na se akwiti nazo ganga Yesu mama tolo na se tangu na beleli ka kombo Yesu eleke minute mbala mo buna la muki oyebike mama tolo na se mentel ngasi na bitika ngatika na combien menti batalika nga babi mazane bielo mozate ba pesa nga même aspirine mote na bima na zonga ndaku ko bongola pe na bongola mutema ya ngwana jour mususu mama na biso ayoki bo convention mama olange zalaki na stade Tata Raphaël a memanga na convention mamola place na yamba Yesu mokonzi pe mobikisi après na zongi na cité na biso pasteur moko azaki pe asonam comme le pasteur Mutombo l'église Jésus revient place wande na évoluer ki ti lelo na komi yango moni Jérémie 1,4 confirma pena que Ézéchias Mbuku j'étais choisi et établi depuis le ventre de ta maman. Maman tolo na senzamba pona abenga évangile depuis pour maman non. Pasteur moko comme ce évangile c'était. Oui, ça a un complissement, il y a ma commune à Kolo. Okay. Question moko ye awa na téléphone na batabaza na WhatsApp. Balobi na ngana tout na pasteur Mbuku, est-ce qu'il arrivera et comme la yo peke ndengo ntango yambi déjà Yesu au koti déjà na makambo nzambe obima pe na protocole to na moi église to na chantre tona babenga bango ba diagonesse est-ce que so sale loko wana en tout cas vraiment sans vous mentir na sala ngote ngana comprendre te mwana mwasi na respecta ke sala mwana mkeza mukolo na respecta bana basi ya mona répéter ngada zaki mingi mobulu ya masanga na ambiance ka basi ça veut dire na ponaka na nzela ambiance na masanga basi neti mwasi na nganda ko mama Lisi na lingai na âge aza na 17 ans ou 18 ans azaka moseka ngam na yeba mutali boso na bala petit lelo donc cela veut dire mon absolu boso ko 23 ans mariage mais tozana ba 32 ans ya koyebana na lingai na âge à 17 ans ou 17 ans ou 18 ans vous comprenez 17 ans ezali 17 ans que 18 ans na lingai. Donc, ti lelo na balaye pour dire que les mobula bas, ce sont les mobula bas pété na ngana baleti. Donc côté on a même protocole l'église. Oh boy, nan arrive pas na ngate. Mais par contre, ba atata mozaki frère na no balite avozo maman. Na zalaki wana na zalaki mupagan. Tant na lingi eleki je crois ba deuxième année na yeko koma mwana nzambe. OK.
Ok. Ah, prophète, tu comprends ça son secret. Au sala ndenini. Po eza ba yobi ba pasteur balinga nzoto mingi. Pasteur balinga nzoto mingi soki auti côté ya, il faut azala na mwasi avant que ndote ya il faut azala na mwasi comment ndenge ni au sala pour vendre na mwasi wana moko ti lelo tikali ko déconnecter ni moi l'église ni protocole ni soki diagonèse ni chantre donc secret no ezali ni so ko partager on abiso secret ezali eloko liboso crainte nzambe yami bale kolinga mwasi na yo omoni mwasi il faut linge loko comme c'est loko la camarade monde tozaka ofani na ndako bia na benga camarade mo fiski kela to kutana ndenge pesa loko ya mwasi osana musalo zo kanzana zonga mbao na ndako na mona mwasi na partout otambulo zana mwasi na yo donc cela veut dire secret ya mwana neti par exemple yoza marié okeno luka suldi libanda ozana ngona ndako lala na ngola mukana nango soko za libanda nyonso lingo ya okutango cela veut dire ba pasteur oyo bazali ya ba protocole babima soit ba pasteur wana il faut basala bango délivrance wana molimo mbwa soit basimba bakisi makayama ntimu tetinda bango basala biloko wana poza pamba te l'homme de la repentance yakendara tanta alors mon Adrien azali na raison Adrien azali na raison makasi ya robenga l'homme de la repentance pas prophète mais tolito yeba so eloko moko est-ce que prophète na ministère na yo bando banda ti lelo eza na ndeko moko te ke mwa église aya pe akwisa yo réaction ezala nini est-ce que salama to salama na te pote ebi ke boza pe basala nzambe le amo peza baba biso pe bana basi musuto yaka pe église to yaka pe intention ya kokwisa basala nzambe est-ce que yo so kutana nango normalement ekoki kozala mais peut-être nazaro tia kate ponga na kipabilo kwana te mais nayebi sermon nazaro tamula na bandi moko ya pasteur mo apôtre mo kerok bandi wa katsa nzambe likasa tam nazaro tambula ne soki na kena ndako ne azaro linga pesa nga sermon ya Christ église na bango na bimalaye mais nga comme nazaka nanga mutu abilo te nazai ko kima omona otamsu bo fan na salon et comme bango na mwasi ne bakimi na chambre batiki na ser wana nga nazali ko kima mais soki nazali mutu apete nde déjà ser ngo ndinga zali ya yebi to solo la nepe si peut to kutante se ka good ali na nga pe bazao sala ngango pona na koya nayo cela veut dire bandi wana bandi moko ya bino obenga ka porte mais pona nga za porte te bobenga ke na kombo na ye soki Frankie soki nani un bandit spirituel bat bakata nzame makasa donc ba tantenga mais bakokayenga te parce que nazala ngai kobiste te yango na bi batu wana soki faut baleka na délivrance soit bamakayama nti basimba mutetinda bango babimaka na basi po mutu aza na molimo osa ntango ozobima na basere église mo ozokwea na bango mais mpeve ezokita yo ya bomoni ntango naza kotambola na bandi wana eloko wana bamekaki yango me bakutana ye nango te esimbaki te siko prophète est-ce que ça biso témoignage nini oyo pende ya makasi ozalaka nango na vie oyo nzambe asalela yo témoignage ya makasi nazala nango na vie nzambe asalelanga na ndenge na bongola mutema so na bongola mutema te nayebi te so na nga nazala bandi assassin ou bien so nini nayebi te donc cela veut dire nazalaki trop agressif yango monaka malgré na bongola mutema nzamba pesanga kande kita mais tile no zaka un peu colérique nazaka très gentil mais so mutalinga mankenga directement nazaka moto donc nzamba bixanga ne loko wana peut-être am susu na kenda prison bien na sala mabemo ou bien na boma mutu donc nzambe kotana vraiment na monaka yango na témoignaka vraiment que vie na ngeza miracle siko témoignage nini ozalaka nango penda omoni toza batwa tokoza déjà na bongo lida ya mutema nazo vivre déjà na makambo nzambe to na kati ya bonzambe na koza ape na sali rare moko boye oyo na ko conseiller pe bana na nzambe koloba ke bino bo sali la ngote ko rare ezaka ko koya na ba sera église te okoza ape ke pendant que comme sambela o sali eloko mobe oyo moko zomona ke eloko na sala ngo dans les ministères ezamala muté dans lelo naza ko avouer yango po bande ko musupe basala ngote ekozala nini erreur na sala mama tolo na se bible yango zo ba biso lobi na Matthieu bible bina biso ke ba Eli
bako risquer bazala séduit si cela est possible, mais cela est impossible. Yango Bible bina biso na Matthieu 24 so tanga Matthieu 24 bani na etina c. Bible na biso ba Eli bako risquer bazala séduit. Mais si cela est possible, mais cela n'est pas impossible. Cela veut dire nalinga ina zala séduit mato na se ngaiko ministère nanga elinga ke beba eloko na regretter na vie nanga na tambola na babandi lokolo apôtre bobenga kero kwa mandefu na vie nanga so nzamba babande la vie na ko tambola na mutu abongo te na tambola na deliles bato bakatsa nzambe makasa. Donc cela veut dire berrer na regretter na vie nanga pourquoi na tambola kana bato abongo. Mais après nzamba ko balanga non na tinda ki o pembeni ya bato wana po mona makamba ngo basalaka après si mo kozwa mission ya ko dénoncer bango. Je connais que dénoncer na chaîne Ndeko Mombo Alimia que je salue na Belgique, mais na tika ko dénoncer na chaîne Ndeko wana parce que ils ont ba conviction nanga. Na mona ki ba conviction monsieur za otinda ngai ke na dénoncer na chaîne wana mais batu mususu ba o balanda ils ont Ndeko Alimia monté mais batu mususu balanda ni ba o balanda ba bona chaîne wana balinge ba komisa ngo lokola N o ezaki NT. Les amis qui ont toujours dénoncé ma camamamba, on bazalaki, tant on dénoncé, et comment il y a un moment où on poste, on a dénoncé mingi, bangi ba kanga qui est na prison likolani. Na salaki émission na bi mais non, to bon de la pona ndeko na biso, na minute on zamba sure, pona bamba moni ah, bon ça yoke comme ça boss, mais ngala kumisa kiete. Bible bi to bon de la kutu pona bandoki, to bon de la pona benemi. Est-ce que pour ça ça ennemi là, ça ndoki, azan ndoki ta ennemi là. Tant que ça pratique à ma même to bon de la ponaï. Donc il y a un moment où na tika na chana tile na kosa inane ko banda mois janvier comme ça inane na sala sous émission na chaîne on a te na stoppa moi muke na doza et nzambe alobe na ngake na relation chaîne mo ba bien chrétienne net ba chaîne à mama tolo na se na kozonga la émission na même na TikTok même na YouTube na kozonga la émission na. Donc cela veut dire Mama tolo na se na regretta ko tambola na mutu lokola kokoba ko benga ka porte wa mandefu wana un bandit spirituel na yebite bat bakatsa nzambe na ba deniles na ko sala émission mercredi jour na loba ba na opesa ba témoignage. Cela veut dire mama tolo na se ndokoma ki na niveau mokolo limbisanga na kotanga ngo na verset na Matthieu totanga na Matthieu vana loba na yanola likamba ngo na bien Matthieu 23. Matthieu 23. Non, Marc. Marc. Marc 3. Marc 3. Marc 3, tokei na verset 28. Marc 3, tokei na verset 28. Bible je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et les blasphèmes qu'il aura proférés contre Jésus. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. On a Marc 3. Marc 3, 28. Donc cela veut dire, les soumounions sont nzamba limbisa on babi na Hébreu 17 soka limbisi masuma bosani. Na Esaïe 1 verset 18 à 19 atako masumu nezali mundu lokola ngola so seki bono nsumu comme pembe lokola nai. Mais Bible bi na so na Marc 3 28 abi kofinga Yesu ba olimbisa yo. Mais ko blasphémer contre Saint-Esprit, les soumones ezali pardon. Mais ngana risquer ko blasphémer contre Saint-Esprit. Nande mais maman na riska ki na kendeli felo. Mais yo so mona wapi nazolo banoko deux personnes on a vu na ngalelo so mukile bandeli ke so mukile bandeli na binzambe na kotambula bato ante ba mibale apôtre bino benga kero na deniles bakatsa nzambe makasa. Donc cela veut dire bato wana so tambule bango ba omemo na lifelo. Donc cela veut dire baza ba envoyer à diable.
balukaka batu nini bakokenda bango lifelo ensemble yango mona bandimi nyonso bakenda église ona kokoba ngana yokela bango ma la plupart soki bazali 10 tant mosusu nzambe obikisaka moko 9 nyonso na bakoke lifelo parce que nayebi bakota na blasphème bible ebi esika bon kotia même makolo te bata bon kopesa bango même mbote kolia même na bango te mama toli na se imagine biso basala nzambe nga mosala nzambe pe na boy naloba mo pa na chaîne na ndeko alini bozo benga nga prophète na télévision mais église soke sili tokei na bana église ya Yekerok bubandi komela masanga kwiti wana wapi na ndako ya Yekerok tango bobandi komela masanga bobandi ko parler langue na sa kwiti non mais na so yebisalote soki ye bandi wana Kerok alobi shanda baba shinda bango pe na saku na binga nzambe na labi na bino bomela bolangwa na bino non arrête nzambe azomona na simba ka bible pas jusque là pas y passer na mwe mission mukolo musu na sala mpande kwa lime mama to na se mutu wana go même na moni na nzena go pese mbote te donc ngaka katsenga lola eloke tikale kaka asimbisa nga kisi amema nga na end na ke simba kisi non bon mais ça va pas comment parler moi comment parler langue yo comment parler langue sanda baba ngana zo interpréter na langue na sakuit ngana zo interpréter na langue na sakuit bon non mais na masanga ndeti nini ngana zo mena nga enken pona mutu na ngeza makasi na kokate mais yeza iko mela ba Jack Daniel na ba masanga moto zo benga lotoko 58% ba desina muteke komo bona bateka mona yemo ka di magasin so batake biloko bon 58% yemo zo benga lotoko ba melango na ntsamba Jésus Christ mama to na se na regreta ngote mais après kola bisengam na lection biloko na omona makambo wana mama to moni bana belé na tilelo na mona ngo papa prophète na katiote so meli bongo lango yo linga no basité mais so meli bongo lango monte ke bako kape ko peso mwasi mo po bimi na ya après na fiti bazai ko pesa ngati bazai ko pesa ngame bako ka ngate na le fio na bi na yo omoni ba musuna otanga ba komona ba monte bazai l'église na batata mosina on dirait pas à qui l'église en zalati. Mais comment ba maman baboye bo bino no se karani non sa yenge bandi yine bandi na na ko fuelo mo maman ko obi obi lo ka kimisa na kwana tenga siko yo kanga mitu kaya kuli mutu ka mais mutu mo bazotia makelele kuna na oyo ka bien te ndeko kanga micro amona na te matima amona na te ma oyo kana Maman ko omoni nazolo banoko batu wana ba blasphème contre cette parce que bango ba simba ba kisi ba blasphème contre ba omoni Kerok Deniles ba katsa nzambe likasa ça veut dire ba yoka na soutenir nzambe donc ba siko ba luka batu nyonso pe ba katsa nzambe likasa ba lingenga pe na katsa nzambe likasa po omoni so nazo témoigner parce que biloko wana essayer le cas nzamba binanga siko muzwa makamwana kende siko ko bana peuple pour sauver peuple na yo. Omoni mama tol na se imagine bozo mela masanga bino basala nzambe na yebi mutu moko azaka na église ona abima na église ona kolo yebisaki osimba mbongo wana te mbongo makila zo révélation to solola ne un jour yebisanga bina zo révélation bina kolo yebisinga omoni bima na église ona mbongo wana zo simbeza mbongo makila mais to sukika na lisolo ngo wana omoni mama tol na se bomeli masanga Witi. Basalent, bauti pri, bauti église. Prière, na dépôt, là, nous na dépôt, moula jana, na moi sine, batutu, nous sommes en retard, ba comment na bangote, na ba charoufa dans les seigneurs, na bango boye, na nda, na ibo madi kwiti. Obedi que jour mususu, to meli, moi c'est dépôt pas meli, na lobel so likambu moko bosone, ni obi moi c'est dépôt la betanga mbata. Non. Mais moi c'est dépôt on a giflanga dépôt moula jana moi je suis à tchana ndakwan. Bon non mais là na dépôt na moi sine. Bonsoir prophète, bonsoir prophète. Polo tchak bonsoir yaya kama micro. Izali. Ndiko ngazolo bana omonete na omone awa kuna na omonete. Mama tolo na se
Prophète, pardon, toke non malembe, basala bana nzambe bazaba Holanda. Depol Mulaja, oya yemba banzembo na mwasi na ye. Bomeli masanga bino nyonso na ndako bolangwe. Olobai na mwasi ne likambo la beti ombata. Omoni Depol wana agosi sa 3 bouteilles à Jack Daniel na jour mona butu moko. Ti lelo nenga zawana. Non. Mais je vous dis ça ya yemba kazwango wapi? Wana yemba gate bangona ba mai kalamba yo kofi alo ba so ba koti lola. Yepe kofi a discuter na nzambe fa kota lola. Donc yo ba non mela na bango na kati na bango bo mela bo langwa. Na Depol na ye kerok na ba église moyena tanga msuba kombo za ate. Ba soki nani ba benga so banani. Bango nyonso na bosa ba kombo ro mpo akala. Groupe na ye bazali na staff ne ba tata mwasi ba te bele wana bazali na ba staff na bango. Na bosa na ba kombo na ngomi. Ba mamo bazali pembeni. Boye bomeli bi jour musuto ya tomela. Na ebite soli comme na bossa parce que ça fait depuis la kima ba on a 2014. Wana lobeli kama ona sa kwiti. Non, ezali kama sa kwiti to. Ezali kama bo de pour na l'église pas na biso. Allô? Na pesa qui oui, alors, c'est là non, pourquoi c'est là non? J'essaie d'activer les caméras. Répondez que soli comme Nambata na tele na ye depo na kotanga na chambre wana na bimape na kupola mabona ndeko ozo déranger biso te ndeko na ngai o déranger biso yaya ebi maloko mosala nzamba zoloba yo po zoloba parce que moi to capter makambo mosala nzamba oloba ezate. S'il vous plaît. Prophète Loba prophète Salinga Somo. Donc ndenge zaliona siko tanga betinga mbatane te bulu yekea de pour la kanganga ba kotsanga na chambre ya nan ba kalmanga. Jour on a peu kobimana bimana tana bino non o to ke life mama omoni place wana église wana ezana ngo prophète okembangu to kemba pour makambo zolo bata msozo mo on die baje ce n'est pas baje prophète c'est un témoignage bana nzambe bazana ba oyoka bayoka banzembo Depol ayemba Depol Mulaja ou bien Depol mususu Depol Mulaja na mwasi na ye to melansa mwasi na betanga mbata yango kimisanga ko mwasi de soka za na Holanda abetanga mbata Bombeli bokena ndaka pasteur ya prophète boche masaka bombino basala nzambe bombeli bolangwe tokutana na matanga ezaka matanga ya banani ya manani matanga nani ya nani namona na pesi ata mbote te namona mwasi na pesi ata mwasi Depol abetanga mwasi mosala nzamba beti pass a prophète abeti au prophète tiko réaction mobali na ezaki nini mobali na réaction na kanga ngai motango bakendaki ekoma ijoko na tongo kero ka benga na bimu tango bakene na ndao Depol asilika ga betaki mabe anda wana na bino na bi oyo to lifelo to ba tozo mema batu na lifelo na kima mama tol na se au monde na ça l'église musu to mona ne d'église pas kero kwana eza salle d'attente ya lifelo ya enfer eza salle de mort église ono mona kana bat ba mona ngo église ngata na mona pona yebi ba makambo na bi salle de mort prophète mabozolo ba ezoko engagé ka yo ngana na ngai journaliste na éviter yo na sala que o mama to la sala lobaki mama to na sena bien na sala émission pa ndeko alimi ya mokil mombela ndang so etalma so 28000 vies ba yebi yango ba monde bazana nzamba lobela ngana dénoncer batwana tiko sala ndeni kasi po bima na kati ba kwiti wana po soko so mesani na komela masanga bongo bolango abo uti na prière yo po uti na kilti na yo donc non sa ndeni parce que bozaki ba pasteur différent ba prophète différent oya sisi kilti na yo oya sisi kilti oya sisi kilti bokutani place moko na ndako ya prophète bovandi bobando mela masanga bobando beta masolo bolangwe après bobando bunda siko sala ki ndenge nini na sangese kotio na nzoto trop po bima na makambo wana sala ndeni mama to na se omoni
tant to soki toke église normale tozo benga ngo eyenga mandalala soki basilisi oyoka ya benga ye kerok nation oza neza to ute eyenga mandalala siko toke fete akana yeso ske bongo la mai koma vini wana deuxième kill toke fete akana pa na ye na bimango kasi yango na oloba note tango biloko wane salami na kimi nzamba yepsinga bi bon mission no esili na tinda ko kende bato no visiter mona makamuni basalaka siko kende bana ko dénoncer bango mais na dénoncer pe mbango te na fanda de 2015 na bani ko dénoncer kana ba 2000 soki 23 awa so 22 yango na bani ko dénoncer tango ten ko kinzama net siko na zana ba bombe mo mama to na se ndebe mission so ezongi po na zali ko luka chaîne pena o na ko ke bando dénoncer ba bombe zali pena ba carton ba bombe za donc mama to na se na we selo mo au moins tant to tambola na mutuana pena o pena envoyer des diables aya pena zo détruire ba famille ba ketala kene l'église o banda ba banda ko isa ba yo so mona mutabongola mutema l'église wana ba famille ba tozo sala détruire l'église wana na yebi famille mo ba benga nga moi sina mbali ba yoka na soute likolo ye kero a détruire sa famille wana batia mwana mwasi wana zemi l'église papa lo bata mosala nzambe wana kotaka kombole bi wana mosala nzambe ta mosala satan oh mama tika fo bo benga ke monsieur Kerok bo benga ka portrait bo benga ke monsieur Kerok akata nzambe likaza omoni mutu wana ko ngana ko mone bona nzela ko mbote na te kuta okitsa misu na se elo misu na kuta na tana eti basala nzambe c'est un démon en personne cela veut dire envoyer des diables à détruire l'église. Ya beglise na kisiko na association wana ya bino so bolango masango bimaki ndenge ni po ba otiko ka okay boete po ba yebiki oyebi ba secret na bango bima inde si mwana na bimaki yango tango pona mbata mosa d'épaule on dirait nzamba bimsenga na mbata wana tanga na dieu yango na tana na zongi tanga lambu na komi kore na komanga mosala nzambe ba kolimilenga mosa na betanga mbata mondimi cela veut dire to ko bosaka na nzambe na fanda na kenda soute na bondela nzambe mtatali sanga bi bon mission ne koki makambu yo monisko ke dénonçam mama to na somoni na salle de mort à Kerok wana église no benga église wana salle de mort na salle de mort wana combien de batu ba kenda ba détruire ba ville mo ba famille o koma mutakwiti na yi famille mo ba benga nga ba bi mwana na bango 18 ans akoma komela masanga so bazo sala prière molimo Kerok ezolo bananzoto nayi molimo Kerok ezolo banzoto mwana wana fi wana za omela masanga te me akoma komela masanga na dimension moko remarquez église même aux arola tano bien te okoma ko dépenser mbongo na bilamba okoma ku na ba nyongo ba to église en soke miso mona ba ona musika kende pe na kota na vina omona ba koma ko somba bilamba chaque jour molimo Kerok ke côté là ba koma na ba dépense ba kimisuku maba les zo linge kufa ba likola dépense. Cela veut dire que comment on compte à nyongo likolo ya conquérir église on les a wenge na benga wenge conquérir do baké l'accent là bilamba baké na ba pas yesuté église au monde église on a sur 100% so baza 10 moga mta kota lo nzamba o blema pe kota lo ndi fois bima l'église on sur 100% église on 99% ba kota li felo donc Kerok kota li felo mutaliboso bango balande na sim mutu soko za pena mwana nzamba solo na molimo nzambe fo bi église wana tiko prophète na kati o maloba te na to na question avant tout na question na ebso bi ke ngata na zota mona Kerok parce que bango ba l'esprit de domination Kerok ayiba nga mayele na koma zoba tuna mosi na nganda na yeba suko te ate na yeba suko tanga bible te même ko bondela na yeba suko bondela te l'église batbalo banga na zoeba suko te ate mais lelo mais papa na zonga ndeke na kola benanga ça veut dire bato bazaka na bakisi ya domination ya kobenda bato ya mona kana yeso même denile sans avoir balanga bi so moni ser mo za ba moyenne église kanga na kisi comme c'est moi sinon pour apesa kombo même pas Kerok kwa salama ser ba ser belo bazana iba ngakanga bango na kisi ato lobi mabe a Kerok passer na oyokate akanga ba on a kisa benda bango mbongo bango ba futle ki ba billet avion ba somblage bilamba ba chaque fois dans les seigneurs là oyo mona ba ser wana kitoko wana ya pembe ba makangu na ba kangu alingo mona mwasi pembe te alingo ratse mwasi pembe te yesu ka monika ga mwasi pembe afa koimba bo donc cela veut dire
na yeso mamato na bosa na tanga sous Bible te to fondane je crois ba ina no be 2 ans na tanga sous Bible te na réaction moi si na yo ba sous côté ya te moi si na yo papa na kati o maloba te église mama to na se église kondi na tikali so na ba 7 personnes pa na etala ba ayibanga na bandimuso akena na bango na église na yo kana papa siko mwasi na yo banda yeba yo boyeba na bomwana mona esiko o banda kombela masanga o banda na loyenge o bongoli motema ti o kati masango tika makamnyo soto mabe o ya pa Yesu depo ti o ba konsaka yo mosali ya Nzambe siko mwasi na yo komona ke mobali nanga komo sangana na batu mo boye akomo kenomela masanga zo ya na ndaku na kwiti na sola masanga na ndaku no ezaki ndeni. Mais moi si nanga azao linga kerok te esprit neza okuta azao peksanga je musu kerok ya ku nandaku na biso moi si atomboka po alaksai ni abetanga mbata na miso kerok moi si nanga azao linga kerok te azai ko linga tam te moi si nanga biso moninga mut esprit na ye kuta te na ye seke mutwana misala mabe mais lelo moi si nanga bio mono pesa nga raison na pesa moi si nanga raison azao linga tam kete et puis yepe kerok azao linga moi si nanga azao linga ngato boya na moi si nanga. Oh. Mais solo. Maman na bossa na côté ya na oyeba sous côté ate na comme zoba cela veut dire likamus kero ko lobananga fona yo kango na négliger famille na likolo voiture nanga et comment fona memake partout chaque samedi azanga matanga te oyebi ke nga bakanga na sala garde baboto langa permis likolo ye kero na ba pexanga 3 ans na ko conduire sous na France na sala 3 ans na souffre na contraté na récupérer ka permis na 2022 on na récupérer permis na repasser code conduite na vie permis na combien mutamako vie na ngebe be mona pena ke boka oke kota isa batu soso tambla ko yebo uzo koma boka oke koti na foyer na se boka oke koti na ministère nanga e koti na famille nanga boka oke koti na église na zo ba su côté ate na tsambela su na otanga bible muto na kata nzambe likasa regret nanga mama to na solo nanga na ministère erreur na sala yango na ko répéter aussi na riskaki na zanga lola eloko tikale kaka simbisanga kisi parce que azala na koko ne mona enda za simbile kisi koko ngwa kufa yanga kenda su endte toyoka na voyage me manga na end to ke sa ba séminaire mais muta souvent eza garçon mo baza pe bosala nzambe docteur ayesinga bimbuta ko kenete mutwana zolinga ke triko ke simso kisi soko ke kuna posono ke notikala kuno zonga munsoto netikala kuno zonga poso au trikeo et oyebi ke pour information pasteur na yeko l'église en na ete so église en panzana pona moni banda koko na kufa kenade oyebi ke pasteur na zwa liboma bazong se na Kinshasa pasteur a enda zwa liboma zo yo pasteur ko zwa liboma te na comprendre bien te na ndo tala ni na comprendre te bandela na côté na pas alingaka eloko bika kaka alinga memanga na en poto ke no simba. OK. Ipo muta sovanga eza docteur mo pasteur mo epsinga ko kende te mbuta ezaka koko monde na enda pesa yekisa posa ka prophète so ke kuna o trikeo posone ko nzoto ne o tika kuna o ya poswa pam. Yemta sovanga et puis pasteur na ye église wana en epte so église on panzana pasteur wana bela liboma bazong se kilobi ke pasteur nga bela liboma. Est-ce que pasteur a bobela liboma? Prophète ebi ke makambo lobo eza minene. Mais na solo bano biloko na loba eza ba témoignage. So mutu neti mutaza yi magicien. Abongoli mutema baloba ba témoignage amasi mutaza yi ndo. Neti nga na tambola na batamisala mabe. Kasi ya mufuna témoignage monena nzambe. Eza kwa Pharaon akene na Moïse akene na ndaka Pharaon pour amona makamala jour akeno kangula Israël aza na complexe ndaka Pharaon daye ba environnement neti nga nzamba tinenga pembe na bato pona mona misala na bangwa mabe na banota ko dénonçant. Tiko yo prophète non na yo kate okenda kin. Non yo kate ke okenda kin. Sko deni lesi bokoma ba camarade na poto ato na Kinshasa. Ngai na kenda kin banayaka na 2001 na ke kin na 2005 na ke kin na 2006
tant femme nanga na sali règlement familial ya mpe na linga okenanga tilté na mona na famille nanga nyonso za mama zalia papa zalaki akufa bandeko nanga nyonso baza tozaka na biso na batu na kisa na kesani mais bokena otambolela wapi ngai tant na kene na 2005 na Kinshasa na ye nazali na cousin nanga mo docteur Paka azali ko sambela na asempa papa Ngoi ye mtachaka nga relation na papa Ngoi na sala séminaire na asem na nini na nini wana babenga ngoni oza pembeni ya terrain municipal nini wana moto na moto na sala séminaire moko munene na moto wana séminaire moko munene na sala wana alors siko tant siko cousin na tant cousin na ngana siko azo cousin na ngana atenga na papa Ngoi contact ngape siko deliles na yebana na fana ya poto na ba 98 a prophétisa ponanga après to yebana to conseil umele tengana etant na ke kuna pe na bi atoko inviter deliles papa Ngoi na olinga deliles tena ba pratique ne kuto ayaki ko linga deliles kaka ponanga après wana Kerok azaki ko traîner na ba deliles bazaki ba petit na confiance bazaki ba petit na confiance ya deliles tanga pe na ko traîner deliles ba ko ba so esika opele Kerok nata on a ye poto tant pe Kerok a ye poto to yeko kuta na tsusu ape to continuer tsusu ozala mais na âge azane mona muke a petit na ngala musika moi je suis né en 67 nous sommes ba deliles to ba âge moi Kerok a mona muka petit mais tozali na msuka ko traîner et bon prophète moi mukende nini a mon petit na yo mona muke skonde nini a initié yo mema o lisusu bato makaya manti mama bato na baza bata kidiba bata kidiba no mika na kidiba kama mtabeto coup de tête ko ya gagner bitu mais soko la muki osana yeso comprendre mbala moko makambo changer bata makaya manti. Ok, merci. Tout ça vient de www.tolonactv. Pour la bande de Koba, il y a émission na biso eza tout genou fléchisse. Toyambaka basala nzambe nyonso, toyambaka batu nyonso bikele nzambe nyonso. Oyo azana témoignage moko fort. Mutumoka zo ba micro, faut muto azo déranger, mutumoka komi micro ya kanga micro ndeko Kami s'il vous plaît ya kanga micro donc thème na biso ezali tout genou fléchisse, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Yango to yambaka bana nzambe nyonso pona témoignage. Oya yamba Yesu, opa yamba Yesu te ayebi ke Yesu azana bon moi po nzambe na biso tanga bimisaka moi abimisaka pona biso ba chrétien te. Ezana mutu muso asambela kate ayamba pe Yesu na vine ta kenda pe église te. Mais mutu wana azana ba œuvre ya malamu. Oya zo senga ke biso batoto yebi Yesu to memela Yesu po ete ye azwa faveur ya kokota bokonzi ya likolo boyoki papa la biso mbuku a témoigner makambo minene bata oyo pe ba moment oyo to passa ngo lundi mercredi na vendredi samedi au cas où tozoka bandeko oyo basala ka di lundi au vendredi bazana moyen ya koya kosangana na biso bana moyen ya koya kosangana na biso na semaine te nde to asimaka ko recevoir bango samedi na ba cas exceptionnel mais ça pas tout le monde mais ba jour na biso pendant to yambaka témoignage ezali lundi mercredi na vendredi soki nzamba sali lo makambo minene pourquoi pas to yamba au bien aimé peut-être ngana on le kaba moment moko pour difficile on ngana o mona o makasi ponanga mais yo le kaki o eleki oyanga yo po le kaki na makambo ngana zo le kanango okoya koyebisa biso nazalaki na boye tala nzambe yaki na secours asalelaki ngai boye na biebaki kopima na likambo wana na boye ezala mutu muso akoza la peine na scène full akoyo koyoka pe témoignage na epesi sous makasi awa eza kaka biso na biso toza ko s'édifier pour la édification à corps du Christ to ya makasi parce que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, il porte les ouverts pour la moine en Nzambe. C'est ça car on a 5 ministères. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Moutounion, surtout à Lingi, koya ko témoigner mounen en Nzambe, ko tato la mounen en Nzambe, que Yesu azan Nzambe,
aya tokoyamba ye na kimia nyonso na biso ya ba question ebandi parce que na suka totunaka ba question na suka totunaka ba question nga na silisi par na nga siko eza ke bandeko boza na se oyo ayoki prophète ndenge alobi oza na motuna moko na otuna prophète micro eza ouvert senga demande matin otuna prophète motuna maman Gisèle tout na maman Anne. Merci maman prophète azawana. Shalom prophète. Shalom shalom maman nzamba pambola yo. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nga tout na kaka. Avant ya na réseaux sociaux, est-ce que qui temps ya kovandisa bandeko no so na bango parce que na komi komona corps de Christ eza na bato ebele o babenga ba na Nzambe bazoleka mingi na réseaux sociaux. Ba o bazana faible na esprit ba ko kima église à cause na biso ba auto sito ye pa Nzambe. Mona mutu mususu ayebite ke le salut individuel mona bike bango moko kutu bazana kata église bazoya koloba makam na bango. Est-ce que yo zwa kitan ya kovandisa kerok ya kovandisa mulaja na mwasi na igeti po sora na bango avant ya nan awa. Merci maman pona motuna na yo. Na botanga nanu na 1 Corinthiens 5 verset 9 yoga bible na biso 1 Corinthiens 5 verset 9 je vous inscris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauches non pas d'une manière absolue avec les débauches de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres les idolâtres, pardon. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Donc, Bible est l'exception dans 1 Corinthiens 5. Dans 1 Corinthiens 5, surtout que la verset la Bible dit comme elle n'a pas tant qu'on peut savoir mon cause en relation. Nabi, nazalaki na batuana. Nzambe si alaccès nga batuande bazali. Nzamba bimisinga na bango. Na ofana na bango supana. Parce que bazali nzambe te. Et l'on dit enfant na bango parce que nga banga ba détruire vie nanga. Cela veut dire tant nzamba bimisinga na zwa ki tan na bimaki on na 2014 2015 mais na bandi be mission na 2023 na zwa ki tan ko prier go bonde la nzamba bi momé ko ki kenesko ko dénoncer bana na bandi ko dénoncer na bande na 2023 na kataki na 2024 na janvier parce que par rapport ya chaîne na bibo fona fan de ce qu'on a luka chaîne mo na bando dénoncer yango monisko na katay mais problème eza mama batwana bakatsa nzambe likasi ofana na bango yoko na bango. Papa, mais c'est Michel Libosoto c'est la kero que moi te comme monotonie parce que na sina tala ko sela ka bango a so sala yo moko lobi ke merci Jésus o lobi ko bande ko zela ke o vandisa na une chaîne o so mona to le sala ka bango zo attend o t'excéder que nzamba ka pas la prière on a touché bango ba changer soi-disant. Attends, laisse-moi parler. On va parler selon le Saint-Esprit, on va pas parler selon la chair. Moi je refuse ça parce que le Dieu que nous voyons dans les réseaux sociaux, si vraiment vous connaissez ce Dieu, place à Zoabino, place à Zoabiso, to banga to trembler devant l'Éternel. Parce que moi les choses que n'a trouvé na bino batoya liboso na bonzambe soi-disant, je suis déçu. Jeanne, je t'aime beaucoup, maman Anne, ma soeur, na mati papa pour nayo. Biso toza batu oyo nzamba tia biso ke toza la okola témoignage. Comme utazo mona biso toza na image ya batu oyo ke ba ya na nzamba à travers biso. Mais laisse-moi te dire que to ça la soni. Moi j'ai rien contre Kerok, c'est un frère à moi j'aime beaucoup, Yaya Bandal parce que moi ma famille comme plus que bata Bandal qui place na uta. Je respecte tout le monde. Jamais mon côté m'a manqué respect. Dieu m'a fait grâce à les servir. Ngalo na koloba. Moi j'ai béni l'Éternel. Si c'est vrai au zoloba que Saint-Esprit me révèle. Mais là on sengayo. Oui maman. Jeanne Massamba, c'est son travail que Nzamba bengaye pour gagner des âmes. Parce que c'est une femme de ministère. Parce que batuming ah na mona ba commentaire ba yebi lem suye bien to ba yesima ba yepoto pe kalati. C'est une femme de ministère pour gagner des âmes. Oyo mata place na c'est bien bon. Mais ko linga to ya li susu pour loba. Comment ça prend le temps d'excéder? Parce qu'il y a encore 7000 personnes qui vont encore fléchir les genoux devant les balles. Bazo luka ba ya na bonzambe. Maintenant ce qui biso oyo nzamba bengi, tozo continuer ko ya ko jijaka ba vrai ba comme ba faux. Église à la vide. Il y a un église comme tonda kuna ko chasser ba démons, ya ko chasser ba les de famille ba comme ko ba mbongo belé à cause de nous les enfants de Dieu. On doit arrêter ce genre de choses. On va commencer à lever le nom de Jésus plus que les magiciens. On va lever le nom de Jésus plus que ma baby les saluts individuels. Laissez croître ensemble. Le jour de moisson, ange va boire on a moto. Que Dieu vous bénisse maman Anana Kitty, je t'aime beaucoup ma sœur. Au bas que ça ngapé benganga, au revoir bisous.
Oh, maman Tolo, na c'est la répondre na nous sert. Al sert à l'obi na bien. Vraiment, Nzamba pambola e. Orlando na se, akitia Orlando na se. Nzamba pambola. Na question mata prophète yo, mata ou tu na prophète question. Nzamba pambola ser na niye ko kate malwate Gisèle. Nzamba pambola ser na eloko alobi vraiment eza pena ses fondements, eza c'est la parole de Dieu. Mais eloko moko eloko na ngana kate malobate mais nga na expliquer eloko moko ya continuer. Au moni problème ezali awa ser alobi ke na yesu ko sala émission non yo tuninga question. Est-ce que mission to sala yango kero na pas ndeko limia na sala eloko nini osala na ministère oyo o regrette kanango place ile sina na kero baye voilà ya ndeko limia na salele deux missions. Ça c'est vrai. On a essayé de dénoncer. Les gens ont dénoncé. On a essayé de dénoncer. On a dénoncé. Ça regret quoi. Pour maman, on a dit qu'on dénonce, on a dénoncé Kero Mabasala. On a dit bah oh ya Nzambe. Bah comment sauver bah msou bah benganga bah sauver bah bima bah bi papa makambu yo zolo bana yango to vivaka to mona yango. Ozomon. Parce que ezali pour nous sauver mais bato msupe bazana ebi ser mo babenga bi papa na sala ke fo na bima na kokate bonde la pona nga jour na bi mama église on est salle de mort yoka papa merci prophète okati ndeko msola zali zela ndeko loba yango na ngana expliquer ser awa te ko sala émission kerokte na répondre de na question mais na sala émission pande kwa limi ya defa ya bino e komi monotone zo zongela ka émission ngo miso non est-ce que maman tona c'est ça qui émission kerokte. Non, c'est une mission qui est retenue. Ni nous regretter à ma belle ministère au Sala. Moutalinga posé une question qui à mon nom au recevoir yété ma Gisèle la mat. Donc il y a un moment où répondre. Maman Myriam. Na regretter à la ministère, na répondre le ma belle salat, na regretter. C'est clair papa, lobi au regretter. Tam sun de quoi quand tu vas aller aux Zoloba, ayebi e bande. Ye karabu, ya ligi bidia. La grande. Oui. Vous mêlez, on est ensemble. Oui, maman, je vais me retrouver. Bonsoir, papa. Clarisse, merci na partage na sali biso bien. En tout cas, papa, na CP l'intervention là, vraiment merci mingi. Motuna nanga ezali. Est-ce que moi conseil ezala ki tango zo mona bandeko na biso tangi kombo wana po biso to ali banda tozo tala bango tozo zo bango lokola exemple bagomela masanga conseil ezala ki ke kofandisa bango pena boye batie masanga te bandeko o tozo sala eza malamu te Bembo tika makambo yo boye na poto yo moko kota kino suna jango lobite mutamu na biso te mutamu na biso te to me na biso question na ngeza est-ce que conseil za ko za mutu monte na kata za iko mutu monte na kata za iko tuntu mukazo moi esprit zonga ba te mutazaki te papa. Merci maman pour la montuna. Comment le problème est allé à Bapexara Moutou, Makele la Wenzona na Koti Wenzite. Mais Moutazo na Kata Wenzite Makele. Ngabu na Kekuta Batona ba baby single sis. Bazon singa na via Kala au Tozana des années 80. Il faut conseiller na opesa bango. Baroyo kanga conseiller parce que mais prophète hello mo betite jour mo ba bomela masanga lango bando pina. Obina nzembo mo amukiri jour de balaka bazoya ko servir biso ba koka nzoka na koka bazotia ba whisky na kati ya koka ici ebetaki na mabe na bina nzembo ya bangala yesu kolo na bina nzembo bangala na miso ba filme yo sus tango bini nzema mukili ba filme yo ba filmenga ye kero ka bengi batu na ya no bo supprimer ba vidéo ango bango ba supprimer ba vidéo mais ba kabola tango bango na bango en privé ba c'est ezaka ya monguni ya satana cela veut dire monguni ya satana place wana alinaki foto na aredinga nazolo bano na bosa na même côté na bible
nalo bano na bosele côté na bosele côté ngabi na koma ine tizoba moko ya batuana baza na misala mabe yamba biko sortir des milliers de maman abina na conseil na opesa bata na opesa exemple mobo je me suis na ya na apôtre mobo kuna camarade nanga na eba na ye porque na même pas kero tokota kero ka fasha yo zo na mutonde ni o na moni aza Philisien ye na ikwana. Donc cela veut dire, ceux qui nous tokota kuna, ceux qui ont mis la massacre, la groupe là, on sait qu'on a sauvé. Nous avons bien la, nous avons pas code mon soto le maman tona so yoka. Yoka. Il y a tout bien à dire, mais mouton yene na moni aza Philisien, orien ndenia. Hein? Philisien denan. Banan. Ba Philippien, on dit ba Philippien. OK. Ba Philippien ba mifiti ba koti. Ba Philisien. Ngunda. C'est alliance nzamene biso batoza sauvé après on a répondu na dit ko banga Philistin aza sauvé abi aza sauvé asolonga bien oza pona on a bien aza sauvé ko banga ali autorisé ala bani ko mena aza ko banga ke mutata aza Philistin ayesi ko ko la biso ka salia sa tenamo Maman tolo na se na minute wana muto opesa muninga conseil azalaki te. Ah bon? Donc il ta question sili na bango to clôturer na biso émission. Boyoki Mamlo, c'est tout prophète à lobby. Racheter le temps à la famille car les jours sont mauvais. Moutou abungisa on nzela nzambete. Moutou abungisa parce que le salut est individuel. Liboso nzambe yaya ozala teleki ozala te. Moi si na mobali obalala rambetu moko bibelobi mukolango ta musu mwasi akonetola mobali tikali. Mobali anetola mi mwasi atikali. Pasteur anetola mi bandimi batikali. Bandimi banetola mi pasteur atikali. Donc il to komi na temps du soir. Quand on to komi nango il faut to courir. Moutou na muta yeba ko bomba bonzambe na ye. Mutu na muta yeba ko bomba bonzambe na ye mwa mafuta muke wana tikali nango beneme mutu ya ko yiba yango te batela yango mutu ya ko yiba te ya batela yango mutu moko te influencer yo parce que mutu achaka batu température yeba ko ndima na yo na relation yo za na nzambe azate relation yo za na nzambe ezaka ya yo na nzambe mutu muso azotala yo azomona ke yo za mopagano yo za mutu ya masumu mais nzambe tanga azotala yo aomono propre donc to batela relation na nzambe na yebite soki batu baza na CO bakoki komata pona kotuna ke prophète question pomati maman n'a pas posé prophète question prophète n'a posé question est-ce que batu wana est-ce que relation na bino ezalaka malamu to relation baby po yo zo panza poke boye. Donc, maman Gisèle, au moins le problème est allé mutuana ata na kutane bo fona kitselongna na sena ulinga ku mission e kutane na upese pata mbote te donc relation de ezali vous avez nzambe papa te papa wanga ko pesa mbote te wana na yango te tant musu bazaki ka na erreur papa siko basi ba changer Natania on a 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 5 verset na Bible poza na relation ko pesa bango ata mbote te ça ezala patricio zo konde la pona nzambe bi bonde la pona mutakatsa nzambe likasa yo ko pesa mbote bonde la pona nzambe kuta katse likasa bongonga mama to na se omoni problème ezali yako eza problème moko bino bozone ko ngana ngo me bo vivo nga monate mama to se ndoki bazana na conversation omoni ndoki belela ye. Moi je vous dis mutona mutaib singa makamnete ngam na vivango ngamde ko yeko bisango batu ça fait tant na lobango ko il faut na se dégager na sala kala kuna ba collègue mususu no lo bana haine mais haine wana elongwa parce que mutona linga memanga na lifelo alinga memanga na lifelo alinga memanga na niveau ba blasphème yo so mona bino asala ndako mena masanga wana zo parler langue yo zo interpréter. Oh, yo ndeko na Gisèle maman Gisèle salut. Maman anima na so qui peut écouter sous-souter maman papa go. OK, bato mata bazate pour la question. Cela veut dire maman tolo na se nazo pesa bandeko conseil. Bo fana na ndaku te parce que
lelo internet et un esprit apostasie carrément et même carrément moi Nzambe il faut au bon de la relation personnelle là des intimités dans Saint-Esprit mingi soko que église zala na l'esprit à discernement des esprits oyeba église ça animée par quel esprit. Cela veut dire qu'au fond de bon de la Nzamba taille sur église nous au lokolo. Parce que batebele le loba banda ba ministère bien, ba yena bonzambe bien, mais batu ba bebi si ba mo ba sala nzambo ba simba ba kisi. Ngane bi batebele abani ministère na 9h, na 12h akuta na ba sala nzambe mabe asimbi kisi. Ba boye so moni talita na ngo bien ezala ngo biblique la tal omoni tant Satan ko tenter Yesu après 40 jours 40 nuits. Attenta que na parole de Dieu. Oh bah comment pour ça quoi il va oh bah ça anja batelo Yesu pas répondre à la parole de Dieu ya moni il faut moi na nzambe soko bongoli mutema sika keba na kocha makona l'église que nene église oh moli mo na nzambe kotinda yo ato kuti 3 personnes so nzamba moli mo nzamba bi vanda na fanda wana kolanda full te pour Bible la sur Matthieu 24 ils se lèveront des faux hommes de Dieu qui viendront pas prêcher la foule mais séduire la foule mili mono mona gezo kufa ya moni oh Luca église bondo la molimo au centre attaque sur église ino rotia lokolo Bible dit dans Matthieu 20 là où 2-3 personnes réunies à mon nom je suis au milieu de au moins l'église pena solo yeso l'église ozo mona mike oya ba foule wana na binyo soke la plupart eza ya kopolo ya mwana nzambe esiko rotia lokolo bondela zala na esprit du Seigneur ba esprit ne anima l'église wana amen amen amen. Boké bana ba séjour de mort reconnu belé. Maman Clarisse, topesi invitation na biso Maman Clarisse. Côté là na kati tikela na numéro na benga yo. Topesi openda invitation Maman Clarisse Lizarazu. Soto yambio et rosala biso bien. Bana nzambe belé ba opa vraiment témoignage là Maman Clarisse to yambio. Maman Clarisse avant de Dieu, Maman Clarisse Lizarazu. Na tie Lizarazu pour la référence. Maman Clarisse, ex-Lizarazu. Maman Clarisse, ex-Lizarazu. Maman Clarisse, na polo. Numéro na kati. Na benga auto solo la ma chérie. To tia jour moko to yamba yo po bana nzambe vraiment ba opambola. Mais na bateau ba no sala ba makambo ebele. Donc ba sali makambo ebele na Paris. Muto ayebi alobi ayebi Clarisse Lizarazu te akosi. Mais o kapila ke Lizarazu asilama. Asilama penza luka nzambe avant na kwena ye na yebi ba témoignage ebele témoignage kenda pe na ba église mususu ya ba pasteur mususu ba linga pe ba troubler ye mutu ba kantia lo kwa ya uti déjà na mukili déjà place à troubler ye moko muta double ya kosakana te mais tanga kimé l'église eza po aluka nzambe ya solo nzambe orienté a changer vie na amen lelo vraiment Maman Clarisse atikoma penda témoignage munene pona biso Maman Clarisse invitation na na pesi on a miso batunyo surtout dans la fête notre solo la soki pesa je vendredi lelo to a déjà mercredi so pesa la vendredi o na osala ka ba fiche na tie et osala malamu papa na biso to tikelo lo basuka po servante de Dieu Maman Gisèle a clôturé journée la biso lelo po ye muta fungula ye pe muta kangaka po lelo akota ireta yango moninga na fungula kiango na lobi boye problème ezali awa totika ba sentiment omoni makambo ya Yesu moi j'ai compris bolimbisanga na ndenga mabete j'ai compris on dirait bana bandal bat bazo bom église à Yesu Masia bolimbi ba memaka ka bandal ngana mona bandal pela na bandal te biso na se kapela mwa bandal ngana koma ku papa bandal na somba lupangu na bandal na za sumo na bandal na koma papa bandal tela biso na se papa pardon po yo bino boko ke futela ko na lemba mengana ufutela sute po na koma papa bandal donc mama to na se omoni o camarade nanga je sali de loin na Belgique ndeko na biso pe na bongola mutema solo pe na koma ndeko na camarade nanga François Roi de Gaulle ayebisanga bi prophète makamba bandal ya te ya makamba Yesu bolongola biloko bandal yango na ki bandal boko mema wenge na église boko mema non wenge na ndenga mokili eza wenge bandal mais église eza Yesu Masia bolongola ki bandal na makamba Yesu to moni ndeko na bino bandal azo tambola mabe botelemela ye nalobi
soki réellement na pona kata soki réellement mama tolo na se naza mwana bandala solo est-ce que ndeko nanga bandal akokota prison ngana komo bimana mwasi na ye oza mwana bandal ya solo nani susu ana sali mababu na suki kaka bongo mo bino batokumisaka bandal ndeko na bandal akoti prison komo bimana mwasi na ye oza mwana bandal wana musala nzambe mutasala bongo musala nzambe ko aucun na famille abatu oye msi mobali te mwasi no boye msi mwasi bo obandi suko drage mwasi wana nga naza na bato ebele babenganga akepa otanga komba ser wana tazalaka na sarcel akepa mobali na ye apandi libala akomi suko drage ser wana ye kerok wana estce pena kibandali na bino bokumisaka yango wana bozolo babandal bolingalaka te nga ndeko na nga koti prison mais nga komuna kolendisa ndeko wana na meme na bonzambe kena banda suko bimana ndeko wana botika kibandali la bino seke bana bandali nyonso presque bokena na bino ba église wana bozala bobongola na bino mitema te bomema na bino tiela biso na se mais parce que moko na moni a posé question bina mwana bandal famille na nga koma bandal na kipaku pa ota te n'importe quoi